Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yangoyo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Yabinango boninga mingi info linga la journal ya peuple mbote. Nabilo nyos tout na sengonos to fongoli ya jeudi 26 septembre pour notre séminaire de chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwa kimaloba mercredi 25 septembre na tribune ya ba Nations Unies toujours na cadre 79e session ya assemblée générale ya Onikuna na New York bolanda résumé ya intervention ya chef de l'État et longona héritier Mapindemi. Na discours na ye, na tribune, il y a 79e Assemblée générale des Nations Unies, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a consacré un chapitre important dans la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est et la République démocratique du Congo. Chef de l'État a saisi des sanctions contre agresseurs et la République démocratique du Congo et Zalibongo Rwanda. Alobeli ndenge nini ba groupes armés ba terroristes ba M23 bazali soutenir et pas ya Rwanda bazali ko provoquer crise humanitaire oyo nanu ezalate. Après près de 7 millions, il y a des déplacés internes au Bimba. Selon le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, communauté internationale va condamner fermement l'acte nyonso au Rwanda azali kosala va imposer des sanctions ciblées contre Rwanda pour un rôle naye ya ko déstabiliser République démocratique du Congo. Ndenge chef de l'État alobaki likolo ya tribune ya Nations Unies na sujet ya protection des ressources naturelles ya RDC. Chef de l'État alobi et Zali Bongo na litomba pour renforcer traçabilité à minerais stratégiques oyo ezali eloko moko esengeli esalema pe ba équipement technologique pour na assurer exploitation responsable et durable ya ba ressources ya RDC. Na sujet ya feuille de route ya Luanda pe président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a déclaré que RDC azali vraiment engagé dans mise en œuvre ya feuille de route oyo endimama ki na cadre ya processus ya Luanda boye tozali ko soutenir yango na ndenge ya makasi pe azali ko promettre dialogue moko ya haut niveau oyo ezali ko viser ko restaurer confiance entre RDC et Longona Rwanda na ko lukaka ko minimiser ba risque nyonso ya crise sécuritaire oyo ezali ko régner entre bamboka oyo nyonso mibale c'est-à-dire RDC et Longona Rwanda pe le sous-qualité contre changement climatique. Le chef de l'État a lui bazali ko réaffirmer position stratégique de la République démocratique du Congo pour na premier rôle oyo esengeli a jouer na ndenge makambo nyonso ezali ko tambola. To
totikali na série ya ba audience ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuna na New York pour la signaler bino que ayambaki pe secrétaire général ya ONU Antonio Guterres pe na moninga na ye ya Pologne na cadre ya rapprochement entre commission électorale nationale indépendante CENI na mokuse na assemblée nationale de bureau ya CENI a sollicité pe azui ba échange elongo na bureau ya chambre basse ya parlement toujours na cadre wana nde délégation moko ya CENI na bokambemi ya président Denis Kadima ba solo la ki mercredi 25 septembre kuna na président ya assemblée nationale Vital Kamerhe héritier mapindemi azaki kuna na compte info lingala. Na cadre ya rapprochement entre Commission électorale nationale indépendante, CENI na mokuse pe Assemblée nationale, bureau ya CENI et sollicita ki pe ezwi masolo elongo na bureau ya chambre basse ya parlement pour na législature oyo ezali bongo prise ya contact ya liboso depuis installation na yango na cadre wana nde délégation moko ya makasi ya commission électorale nationale indépendante et kambamaki na président na yango Denis Kadima babetaki masolo elongo na numéro 1 ya chambre basse ya parlement professeur Vital Kamerhe oyo azalaki accompagné na honorable rapporteur adjointe Dominique Munongo Inamizi ezalaki bongo mercredi 25 septembre 2024 bango nyonso balobelaki ba question oyo ezali lié na processus électoral oyo esilate faute ya ba moyen ndenge Denis Kadima atelisaki ba animateur ya CENI ba présentaki nanu ba réalisation ya institution na bango d'appui à la démocratie oyo ezali bongo na rapport annuel na bango euti kozala publié kala mingi te boye ba préoccupation ya ndenge na ndenge oyo ezali lié na fonctionnement ya commission électorale nationale indépendante ba question ya financement ya processus électoral Denis Kadima atelisiki na lisungi ya gouvernement nyonso ezali prêt pour na organiser l'élection d'abord na Yakoma pe na Masimanimba avant baïba na Kokoba na ndenge esalemaki te na Masisi pe na Rutshuru alobi bazali prêt pour na organiser l'élection na Yakoma pe Masimanimba bazali kozela ba réglage ya suka elongo na gouvernement pour na ko fixer ba date oyo ekozala bongo communiquer kalate président ya Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe a précisé que masolo et les cas qui vraiment kitoko bango bazali koluka même cas ba conseillers municipaux et yebi na ko évoluer na ndenge ya malamu na niveau ya gouvernement pe prise en charge na bango ezali bongo important sini ayeba na kozaba moyen pour na kosilisa reste ya processus oyo pour na kolongola équivoque ya dichotomie pe de susu oyo ezali observé actuellement na ba municipalité ebele. Président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe a betaki masolo pena animateur ya cour de compte oyo ekamamagepa ya Jimmy Munganga, premier président ya structure oyo ya appui ya chambre basse ya parlement héritier mapindemi apesi bino ba détail. Na cadre ya mission régalienne ya Assemblée nationale, président ya institution oyo professeur Vital Kamerhe asengaki ba échange elongo na ba animateur ya cour de compte oyo bakambamaki na Jimmy Munganga Ngwaka, premier président ya institution oyo to ya structure d'appui na démocratie to na chambre basse ya parlement. Na occasion wana président ya Assemblée nationale atalisi posa ya koyamba ba technicien ya cour de compte na palais du peuple po na ba séance mingi penza na oyo etali ba capacité na bango na matière ya élaboration pe exécution ya budget ya l'état pour le sous-souper contrôle ya dépenses publiques exercice oyo et ko permettre na baili nationaux bayeba na kozala outillé na matière moko ya audit pour na komene na ndenge ya malamu mission na bango ya ko contrôler gouvernement babetaki masolo elongo na organisation ya travail to ya cour de compte pe lisusu ya ba réduction de comptes exercice 2024 oyo eza na suka na yango kasi bango bakamwe komo na sollicitation ya président ya Assemblée nationale oyo ezali ko tirer maximum profit ya collaboration na organiser ka séminaire ya renforcement ya ba capacité ya ba élus nationaux na matière ya audit to pe ya contrôle ya finances publiques bango batalisi ke ba députés nationaux bazali expert na finances publiques na rôle ya cour de compte ezali lisanga moko oyo ezali ko appuyer Assemblée nationale
topé ezali kopesa expertise to boyebi ya ba technicien na yango pona ko appuyer mosala ya contrôle parlementaire ya ba élu ya peuple ndenge Jimmy Munganga Ngwaka atalisaki président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe asengi na Cour des comptes na nzela ya premier président na yango ba travailler na ndenge ya malonga pe na ndenge ya lisungi elongo na commission ECOFIN pona ko préparer ba séance nyonso ya renforcement ya ba capacité na tina wana a promettre implication pona ko veiller na intérêt ya Cour des comptes na ba discussion na oyo etali loi ya finance 2025 oyo ezali ko banda kalate. Quand on a la chambre basse, il y a parlement aussi qui est président de l'Assemblée nationale, honorable Vital Kamerhe, à Yamba qui peut mercredi 25 septembre, dans le bureau, na collectif, il y a professeur émérite, il y a enseignement supérieur, puis universitaire, il y a Congo, Oyo, il y a qui plaide pour na amélioration, il y a prise en charge, Nabango, encore une fois de plus, héritier Mapindemi. Collectif, il y a professeur émérite, il y a enseignement supérieur, pays universitaire, il y a République démocratique du Congo, Beta Kimasolo, mercredi 25 septembre, et l'on a président, il y a Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, Bango Bakamba Makina, professeur émérite, Malem Betamandiak, Oyo Azali Bongo, fondateur et premier directeur général, il y a Institut supérieur de technique de l'information, Istina Mokuse, Oyo Ezali Kobenga Malelo Ifasik, délégation Oyo, et il y a qui pour nous plaider cause, il y a 350 professeurs émérites Mobimba, Oyo Bazali répertorié Namboka, Kasi Bazali ko bénéficier prise en charge Moko ya Malongate par rapport à Rana Bango, pour la loi numéro 18/038, il y a le 29 décembre 2018, puis il y a le 29 décembre 2018, Oyo Ezali Kolobela statut à personnel et enseignement supérieur puis universitaire puis à recherche scientifique qu'ils allaient consacrer dans la section 5 à partir de l'article 202 P208 traitement où ils allaient réserver là professeur émérite ezali bongo rémunération moko ya malonga pour na rang ya professeur ordinaire ezala majoré na 50% logement moko topé équivalent na yango pe lisusu mobilité soins ya santé pe voyage scientifique bango nyonso na tina wana solliciter implication ya chambre basse ya parlement pour na kopesa professeur émérite kota na droit na bango ezalaki bongo na oreille moko attentive ya président ya Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe apesi bango assurance et engagement na ye pour na ko défendre ba cause na bango na session budgétaire oyo en tant que cadet na kati ya corps académique pe na fonction na ye ya président ya représentation nationale. Organisation ya la première dame d'Afrique Obdad Namokuse balança Kibongo Mokola mardi 24 septembre 2024 campagne Oyo Balobi Bongo nous sommes égaux en action toujours na occasion ya 79e assemblée générale ya ba Nations Unies Oyo ezali ko sale makuna na ville ya New York. Stéphane Skande Nathalie Kaila Kapenda ba pesi ba détail. L'occasion à 79e Assemblée Générale des Nations Unies de la première dame d'Afrique, c'est qui occasion, toute opportunité pour la transformer initiative et comme un programme moko concret, pour maintenir élan, pour susciter les sous-changements moko durable, reconnaissance et même qui bango na conceptualisation ya kolobake. Nous sommes égaux en action. Topé, we are equal in action. Ezali question ya ko transformer ba plaidoirie en action, pe ko collaborer. Campagne oyo ezali conçu pour na ko approfondir impact na yango na niveau national. Grande rencontre ya ba première dame d'Afrique. Ezala qui précédé na formation ya ba cadre supérieur, pe ba conseiller technique ya ba première dame. Formation ezalaki initié na partenariat na Global First Lady Academy pour na contribuer amélioration ya ba action menée et pas ya ba First Lady na ba pays na bango respective pour na bien-être ya autonomisation ya bana ba jeune fille ba femme. Selon secrétaire exécutif ya Obdad, Madame Nardos Bernaou, but ya formation oyo ezali pour na kopesa na ba conseiller technique, ba cadre de chance ya expérience oyo ezali ko viser amélioration ya misala na bango na ba bureau ya ba première dame d'Afrique pour na développement.
ba discussion et tourna qui particulièrement autour ya gestion ya ba bureau ya ba first lady kasi pas défi lié notamment na ba ressources financières destinées na ba action concrète ya ko mener na en faveur de la population africaine, principalement Basi Pebana. Opdad a initié une série d'activités, entre autres dîner à la première dame ou ezala qui focalisé na ba soutien à la petite enfance. Événement moko ezala qui organisé et payatoire World P organisation à la première dame d'Afrique pour le développement Opdad na mokuse ba femme leader oyo ba créer qui plateforme moko ya dialogue ya collaboration pe ya action na faveur ya développement ya ba petite enfance na cadre ya campagne nous sommes égaux. Ba épouse ya ba président d'Afrique Bazwa Kipeton ya ko échanger sous repas scolaire respectivement ya climat Fondation Rockefeller pe organisation ya ba première dame d'Afrique pour le développement ba organisa qui table ronde oyo ezala qui intitulé le pouvoir de repas scolaire pour na ko améliorer ba résultat na éducation. Objectif ezala qui a ko lancer appel na action pe ba ko plaider na faveur ya ba repas scolaire respectueux ya climat. Paebaki na ko démontrer na ba rencontre oyo ki repas scolaire ezali n'impact moko crucial na ba résultat scolaire pe qualité à vie ya bana vulnérable na monde entier mingi penza ba fille en particulier ezwa ki moloba na occasion oyo vice-présidente Opdad Denise Nyakiro Tshisekedi a relevé ki importance ya repas scolaire les loto baloli attention na biso vers outil moko puissant kas ezalaki mingi négligé na arsenal na biso repas scolaire et le bas qui distingue première dame de la République démocratique du Congo Denise Nyakiro Tshisekedi ezali ko présenter lokola simple substance ezali pe ko constituer force ya transformation oyo ezali ko permettre ya ko relever simultanément ba défi ebele série ya ba échange oyo ya ba première dame d'Afrique na New York ezala qui clôturé na remise ya ba certificat ya ba reconnaissance et pa ya ba première dame oyo balança qui campagne nous sommes égaux na ba pays na bango. Pour un rappel, campagne Oyo ezalaki ko concentré sur 4 domaines y a ba actions liées, c'est-à-dire soins de santé, éducation, puis autonomisation économique, bakisa violence sexuelle. La couleur enseignement Bosengal Koyeba que cérémonie à collation des grades académiques 2023-2024 na ISTPK et Salimati Kitoko. Mon collègue mercredi 25 septembre kuna na paroisse CAC Bongolo na commune ya Kalamu Francis Konzalo Koka avec kuna na konsa info lingala. Bongolo na commune ya Kalamu e inda ki na ndenge ya kosakana te. Au total 113 étudiants mobimba basilisi classe na Institut supérieur technique protestant de Kinshasa ISTPK la mokuse oyo ekambamaka epai na yemoko directeur général professeur émérite Dr Léon Pakambumba yo nouveau diplômé oyo ozoluka esika ya ko continuer ba études supérieures choix ya kitoko yango yo cérémonie haute en couleur et bandaki na prière pe discours et pesamaki entre autres ya DG professeur émérite Dr Léon Paka kuna atalisaki ndenge année académique 2023-2024 elekaki lokola makambo ya pasi pe ya esengo nyoso elekaki une minute ya silence ezalaki observé pona kokanisa bawei lokola balobaka c'est la fin qui justifie le moyen nyoso esilaki kitoko. Secrétaire général académique Albert Kiminungo Mamalanda a pèsé qui ba précision par rapport ya déroulement ya ba enseignement ya LMD ndenge e bandaki pendenge 113 étudiants mobimba ba bimi ba licencié na système ya LMD na ba filière lokola sciences infirmières biologie médicale pe santé communautaire na sima ya kozwa ba diplôme na bango quelques lauréats bazanga kité kotalisa esengo na bango. Merci parce que abandaki na biso le début voilà nous sommes à la fin. Na PSP mobanda ngai merci accompagner ngai financièrement, physiquement et puis spirituellement. Merci pour
Secrétaire général académique Penangambo Naye à Lobaki Boye. Bon, d'abord na bana basisi examen d'état. Bayeba ke na mboka na biso tokoti na système moko bazobenga LMD. LMD la kisi licence, master to maîtrise et puis doctorat. Donc licence c'est en 3 ans. Natangwa kala to la 5 ans, c'est commis 3 ans. Master est à 2 ans. Et puis doctorat soko lingi au continuer. Alors pour la bano basili ici diplôme d'état na bango to équivalent ya AD en tout cas place ezali mikolo yo so ibazeli ici ba ozanga bilenge obito mona awa. Yo moto olingi kotanga yeba ke ba inscription na ISTPK ezali kokoba se kokoba kende na Lombango na avenue Boudjala numéro 29 référence arrêt Maison Mbungu to station Vélodrome na commune ya Kitambo. Awa devise ezali savoir technicité pe développement ISTPK des champions. Culture d'éducation complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu et Salema qui vendredi 20 samedi 21 septembre na présence ya Yemoko le visionnaire honorable Nerombungu et tiens ma pine mazaki simasima na compte ya info lingala. Vendredi 20 septembre 2024, ezala kibongo dédicace ya année scolaire 2024-2025 na complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu et pa wapi ba élèves, ba enseignants pe ba personnel administratif nyonso bazala ki réuni pour na ko déduire année oyo et pa ya Nzambe. Ezala kibongo na présence na Yemoko pe honorable Nerombungu Fumwabanga Moyo oyo azali visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation na ye. Pasteur Onesi Chia ateya kibongo makambo ya ndenge na ndenge alobelaki 3 parties mobimba alobelaki échec ya mutu ezali fin ya histoire te ayebisaki bango mutu nyonso esengeli azwa makasi pe conscience tangu échec ezali koya ezali pona kotelemisa ye ayeba na kokende tangu nyonso liboso ateyaki bana esengeli bayeba na koevite berere ya ndenge na ndenge alobelaki na Luc chapitre 5 Jean chapitre 21 atalisaki bango ke moto nyonso oyo azali kosungama na Nzambe te azali komipesa na prière te ye akoéchouer alobaki na bana na Nzambe esengeli bakima ba erreur ya ndenge na ndenge alobelaki pe likambo etali mosala oyo ezali kopesa moto valeur honorable Nerombungu ye pe azwaki parole mbala ya liboso depuis année scolaire ebandi alobaki na bana esengeli bamipesa discipline bayeba na komipesa na mateya bayeba na komipesa na kelasi pamba te mpo na kozala utile na société esengeli omipesa na kelasi ezali passage obligé akebisaki bana esengeli bayaka na classe na mbeli te na machette te na gilette te mpo na koevite baproblème ya ndenge na ndenge ayebisaki bango okokoma moto monene te soki oleki na nzela ya kelasi te tomonaki pe présence ya major Ange ye pe ayaki mpo na kosala visite na complexe scolaire Mama Pemba bosimbake nyonso elekaki vraiment kitoko mokolo ya samedi nde honorable Nerombungu Fumwabanga Moyo initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba ye azongaki lisusu kuna mpo na koparticiper toujours na culte oyo ezalaki bongo ya kodedie complexe scolaire Mama Pemba na maboko na Nzambe mpo na mokolo ya mibale c'est-à-dire mokolo ya samedi mateya eteyamaki epai ya docteur Placide ye alobelaki makambo etali gestion ya temps alobi toza na vie mobimba esengeli moto na moto ayeba na kobakisa ba mouvement na ye ayeba na kotanga ayeba na kosala ba devoir to pe ko se préparer pour na kozala utile na société bana nyonso esengeli bamipesa na nzela ya mateya bamipesa discipline bayaka église na retard te pour na mokolo ya mibale c'est-à-dire mokolo ya samedi honorable Nerombungu azwaki lisusu parole pour na kosenga na bana bamipesa discipline tango nyonso bakima nzela ya mateya te yango nde ekosunga bango bazala utile na société honorable Nerombungu asukaki wana te avisitaki pe chantier ndenge misala ezali kosalema
pe abetaki masolo elongo na bana ya option construction alobaki na bango basala makasi bamipesa na mateya pamba te bango nde bakozala ba futur ingénieur ya RDC lobby bakotonga ba immeuble pe bandako ya ndenge na ndenge soki kaka bamipesi discipline bosimbake na complexe scolaire Mama Pemba nyonso elekaka na nzela ya losambo na tina wana nzambe nde azali force ya honorable Néron Mbungu elongo na misala nyonso azali kosala. Évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu atea qui dimanche 22 septembre na paroisse protestante CAC 18e communauté évangélique de l'Alliance Oyo ezwami kuna na quartier 8 na commune ya Njili la Dilandu héritier Mapindemi. Dimanche 22 septembre 2024, évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu azalaki invité spécial pour na côté ya bana nzambe na paroisse protestante ya communauté oyo babengi 18e communauté CAC oyo ezwami ezali bongo paroisse évangélique ya Alliance au Congo bosimbake ezwami na district ecclésiastique ya Kin Est paroisse ya Njili quartier 8 oyo ezwami na avenue Tavoka na commune ya Njili bosimbake ba fidèle bayaki vraiment ebele paroisse oyo ekambamaka na révérend pasteur Fusuka Emmanuel ezalaki culte babengi culte clôture kisungiki ya synode ya district Kin Est honorable Néron Mbungu alobelaki likambo etali vase d'honneur ateaki na Proverbe chapitre 15 verset 6 de Timothée chapitre 2 verset 20 à 21 alobelaki Galate pe ba verset ya ndenge na ndenge po na côté ya ba vase mibale moko ezali vase babengi vase ezangatina pe moko ezali vase d'honneur alobaki boye vase d'honneur ezali monto oyo azali kopesa nzambe lokumu na misala nyonso ye azali kosala azali kobanga nzambe azali kola aliment oyo kati na yango ezwami na batige oyo ezana litomba ya kopelisa moto boye honorable Néron Mbungu évangéliste itinérant atalisi importance ya vase d'honneur ezali monto azali kopesa nzambe lokumu na misala nyonso azali kosala pe vase ville ezali vase oyo ezana tina te ezana litomba te na miso na nzambe ezali lokola moto azali kosala misala mabe lokola kindoki kindumba pe bongo na bongo na tina wana moto nyonso esengeli abongisa etamboli na ye pona kopesa nzambe lokumu enfin que azala considéré lokola vase d'honneur bosimbake message ya évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu ezalaki capté 5/5 pambate bana ya nzambe bazalaki vraiment édifié bana ya 18e communauté évangélique d'Alliance du Congo district ecclésiastique ya Kin Est nyonso elekaki vraiment kitoko na micro ya Info Lingala journal ya peuple révérend pasteur Fusuka Emmanuel Alimbola Kiboui boloyo na mama na likambo koma vazi ya sika to Yesu komisa biso vazi ya sika Nzambe komisa biso biloku ya sika lelo na nzela ya mumbo na kolo évangéliste itinérant Néron Mbungu honorable per excellence Néron Mbungu kena biso na dimension mususu abi kozala vazi ya sika jamala ume vazi ezali enveloppe bongo contenu nango kati na yango oyo eza na kati ya vase wana yango nde eza mutuya Oya kolata basapatu ya qualité na ville province ya Kinshasa place ezase moko na 7e rue Lumete place commerciale et pas ya Papa Griffe héritier Mapindemi Igantingi Papa sinangai eutako apio Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko saper d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la Sab asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka saper d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka saper d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki koteya maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye
Alors ça, on les gamundele. Et puis, les autres, mais les autres diraient. Mais pourquoi pas tes gouvernements balingo soutenir yété? Naébité, bande onanga. Botu na peut-être bango, naé baraté, na salanine, na zanga pe politicien té, artiste kaka. Mais les autres salamarato. Donc les arabes on a informé le sous maman Nabiso Judith, Yozali maman, excellence, premier ministre. Voilà. Oye na pouvoir, oye koutanga na zarapa pas grave n'engé son excellence. Monsieur le président de la République, Fatih Béton, il n'y a pas eu déjà dans la papa griffe, artiste coordonné. Mais il y a pourquoi nous avons un soutien? Pourquoi vous soutenez nous avons combattre les Chinois, nous avons combattre les expatriés, nous avons combattre les Turcs, pour que les Congolais soient bien à faux prix et puis durable. Vous avez une manifestation, vous avez une fête Songolo, au Libala. Yaka. En tout cas, jour en jour, on lit à tout na fête. Et le mot durable, ils ont la chaussure, ils ont la sandale, ils ont la ceinture, ils ont la sac, ils ont la cordonnerie, la maroquinerie. Atta chaussure, les gars bolits, le gars la ilk. Oui, na diminuant le gars les morts, na diminuant le gars les morts. Atta le gars les morts, na comme ça le gars la ilk, na comme ça. Mais pour la unité, na prendre jeunesse montante, va se prendre en charge. Na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali se moko na 7e rue Limité aux na petit boulevard Limité résidentiel et paiwapi ba sapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sa père d'état papa griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Et là, on est ici, la raté un fol, la journal, il y a peuple pour peuple, il y a jeudi 26 septembre, et comme la soupe peuple nazéna, c'est au Makassi, il y a représenté les bino, il y a reçu vos CPLS, non, beau pesta. Merci, Nathalie, qui est la capenda, Kumbela, qui édition peuple, Azala, qui assisté, et pas, il y a Midjo, Mabasi, Perrite, Kindu. Boyeba kena sima caméra tozaki bongo na Fabrice Lundombi pe Francis Kanza loko ka journal à peuple pour la peuple ezaka supervisé et pas héritier Mapine coordonné par Stéphane Skane bandi Koboti Kamalam. Au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour Nabino ya kotombola bongo chiffre d'affaires Nabino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye pona kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover pona kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation.